Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, Balandinho Soya BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, ici que Zomelibino, partout dans le monde. J'espère que dans la grande famille vous allez bien, bisous par la grâce de Dieu, ça va. Famille Libota, bonjour, bonsoir, et voilà. Kota aimé partager. Naloba qui en bien, famille Libota, les péchés love, bonjour, la Chine, on est ensemble, et voilà. Naloba qui en bande ko permettre to bande ko tsape ba élément mususu bébé ça bande ko tsape ba élément mususu o tozala na 40 ça ba vidéo te na kati ya chaîne na biso parce que ou YouTube ce que zo koti ça ba élément te eza problème vu que non ngape mama BBC na bino na yebi lokuta te ce qui matière ezate na ko se tracasser te na ko sala te que non na kene ko créer na kene ko luka batu moko boye pona ya matière na nuire batu non. Personnellement, je suis famille Libota et je suis là pour la promotion et nakoki jamais kutu kozala Fania Belleville naza na chaîne mais nazo ça la promotion et ratakate promotion toujours. Alors bandeko lisolo na memeli bino lelo ezanini beau aimer beau partager s'il vous plaît beau aimer beau partager. Les solo ya influenceuse en tout cas ya tiktokeuse na biso na kombo ya Marie Ntumba. La fille makamonezo qui est vraiment na ko s'empirer vu que likambo ngo ekomaki déjà na réseaux sociaux. Bolanda vidéo oyo na bokebi nyonso bokoyoka vérité ya proche moko ya Marie Ntumba aye koloba ndenge bazwa ki invitation encore convocation. Bazwa au moins 3 convocations. Et bazo boya koyamba avocat parce que nani Marie Ntumba azana Congo te biso stobi que non Marie Ntumba azana Congo te mais baboyi siko ndenge baboyi c'est-à-dire que non likambo moko ezana sima wana ezana bato bazana sima ya makambo yango. Alors sikoyo problème ndenge zawana bolanda Marie ndenge aloba parce que toyebi Marie aza na problème na pasteur Walesa aza pe na problème na nani na journaliste na biso na kombo Israël Mutombo. Alors vérité koyeba na kaka parce que troisième invitation, troisième convocation c'est-à-dire que non et comme déjà il faut nani mandat d'amener déjà parce que déjà ils a 3. C'est-à-dire que non attaque kitine aéroport ba ki okangai. Alors, tout l'andada nous tout banani azana sima batumsusu bazo pesa nani Marie Ntumba raison batumsusu ba pesi tort batumsusu ba pesi pasteur tort batumsusu ba pesi pasteur raison batumsusu ba condamner nani Israël Mutombo batumsusu ba pesi raison et voilà likambo netinga mama BBC na kozala pour mutute ou encore na kozala contre na mutute pona nini parce que Congo mal à la tête Kota la Marie Ntumba nanu aja Marie Ntumba kota la batuana pardon mais total la kaka ndenge makambo ozo kende bande ko bolanda vidéo na bokebi nyonso famille Libota please bo aimer bo partager bo sunga mama BBC na ba vidéo mususu wa bando koti tala katoza déjà famille non voilà tolanda na nos vidéos oyo comme ça na ozongela bino après je vous aime bien tokutani. Voilà, on témoigner dans la télé, dans un blog, dans la télé, quand on a bien hôpital, on a témoigné dans Internet, parce que on a pour ça témoignage dans l'église, le banza, mais dans la salle, on a bien partagé, gloire, il y a 12 ans de souffrance, c'était là, dans mon qui, les gloire en Zambie, il faut pas y baguer, sur obéir, les normal, les lois nature, ça met dans Zambie, à sa grâce, et tout est un hôpital, sur soin, pour Bika. Il est là. Après, mes collègues, où les Camerounais qui n'ont pas de vacances, c'est pas chéri, n'a pas beaucoup. Comment on le voit? Papa, quand il y a un téléphone, donc c'est un téléphone. Moi, bien sûr, avant de voyager, alors qu'on passe, il y a un autre qui mène à ça avec toi. Je vois bien, on a pas d'ici. Mais dans la vie, avion business class, on a voyagé. La commande à Dubaï, on a ça 2 jours à partir de pendant la
zonga pe na ambulance yo akomona nzambe kana mangane de kwa linga mingi na ya na poto hôpital to ya tiranga kaza katikata parce que parce panzana na basana la pa bayebi afumula basukoli kumi na masala ke zonga na kokole pendant tout ce temps là avec na contact na bana pasteur to sola normal 40 la jeune basolo ana bana pasteur pasteur a zonga ici aussi en Maria le rôle à opérer grâce à la réussir il y a tout travailler pour ça qui manage l'église que ils ont vraiment publicité ils ont un réseau la jaloux de vraiment la vie nous au matin bacha ko do mona ko ba ko mayo et Rizman Zambe nanga asali ko bika na tali ko espace on mona na zabo na pana publicité à bula manzana vie na ngeza veri vie au bozomona na vivo eza veri etata mai mon baté mai sukalité lititi to tsa le monte ezaka grâce à ça Diana Nkango, Lunza Bekala, la Mkasipila, la Hasala Mango. Alors, pourquoi ça va t'inquiéter? Pourquoi ça va bolo? Tu vas la bamboula, la bamboula, qui pourquoi tu m'as bougé? Yo, ça enrichit, ça va nous battre poto, battre la bécole. Bien, battre la battre la capa boula, non, ça la mo, t'es la boula. Parce que ça nini, à côté la ranki. Vous voulez se ranki la mala pasteur yuta. Siko alika kaya, après ça l'isoler l'enga, après ça scénario l'enga. Si bana bata koti si bango pasteur, a sali confusion na kasa bana bata créer division, créer une confusion. Bana bata comme ko swana, il tata mukolo guitariste afani siko atika papa. Oza champion ba faux témoignage te ba lekeno ba faux témoignage place basuka luka utuna même si la section bibe mais yo no ça scène et on sait que c'est bibé mais ba passer la scène on sait que c'est bibe mais mukilipe nzimi nzambe tema dans jalo nga kabula gloire na été apeta ba pasteur na fille ndeko na yi nzamba lekelo na nzila na o ba tunyo so futa ba mbongo ba so ba témoignage luka ba après c'est ba vraie version à internet ça branché. Oh, on le dit pasteur un témoignage et ça qui vous embête et ça rend dans le internet. Alors, il y a un pasteur ma chérie mon frère. Ma camarade la lobia. Ce que dans le couteau, il y a la chaîne, la chair na yo, on a ce qui cher, ce qui cercle, ce qui tombe. Ma tête pour le bas parce que moi na on a TS ça va t'entendre à cause. Vous verrez les contraires qu'il y a aussi parce que au contact on peut se témoignage le couteau na boya. Na boya, il y a aussi le comme qu'on les sabana batu. Comment le code détruit ba réputation bana batu. Il y a qu'on détruit en même tous avant na compte à rendre comme ça nzamba ko telima. Akola qui sana mokiki comment ça faux ce qui prophète ce qui pasteur comment na ebelo na guitariste na bita kita na kananga. Akosti. Nzamba ko telima boloba. Papa évangile en beaucoup na mwa pour miso misele kete na banzoto magoro do ba kiti ba mbetu ba muinda na banzoto abatu ekokite quel pasteur alingi célébrité ba pasteur na so mekolo beaucoup ko linga succès ko lekana biso ba influence. Voilà, pause. Bijou malubomboka Madi va to kende ka na loi na normal. Ata total ba film ya ba FBI ya ba nan so balobi to sala suivi. OK. Nganga abimaki na TikTok awa. Biso nyonso to yebi eza nganga 10. Babandi ko landela sko nganga wana alekaki na combien d'églises? Wa alekaki na église moko. Église ango kombo na ngoni église kombo 10. Kombo ya pasteur nani kombo ya pasteur 10. Sko ye Maria azolobela pasteur oyo ayambaki nganga. Pasteur nini ayambi nganga ezali Walesa. Maria si elle a de preuves oyo alobi ya Walesa wana. Akoki ko bimana ye, abimi na likambo. Mais si elle n'a pas de preuves totika no yenge et que simbisa ye touche tout ça la makambu na sentimati ata tangi kombo dimena ba avocat ba yebi comment ba fonctionnaka bijou ozolo ba bien Mama Bijou, place nazomona oh Maria kosimbela touche ezate. Likambo eza clair et y na internet. Biso nyonso toyokaki. Avant ya répondre biso nyonso toyebaki que bazolo belande Maria Tumba. Na leta wana pe kosambisa akobimisa pe ba video ezali. Tine to koti live boy bazo enregistrer. Malembe Bijou. Toke Malembe. Témoignage tango ebandaki nganga zoloba. Bijou, nganga bandolo bela nani? Nganga bandako lobela nani? Nganga tanga pe kombo mutu te.
biso nde toye koloba te kokoza la chacha na Maria atanga komba Maria olobi bien oui nazongisa elio tribunal ekotuna pe papa Walesa kaka na Congo témoignage ya nganga kaka yumba pesaka na église no te wana penda tribunal otuna ngo te malemo ma diva loba kasi te soki tribunal eza te na justice eza te bakotuna te parce que bango nyonso basalemaka ma bacour de grand o okotuna mutu okotuna nga mpona ni oponye église tel zela sikoyo na tielo nganga église mutu aponaka esika ye moko alingeli zela na tielo nganga zela nga wali nganga Ma pasteur, guerre na pasteur. Ya ma video nganga ekewa. Madame Divine, fais-moi musique avant à quoi intervenir, mon Kena Kene. Ok, bonjour à tous. Au fait, Likambo Nazo Landelango Ndengezo Leka sur les réseaux depuis un certain moment. S'il vous plaît, il nous faudra aussi utiliser notre intelligence. Je ne dis pas que tout le monde qui est en train d'intervenir, mais tout ça quand même n'a esprit critique. Spéculation les réseaux sociaux. Il est vrai que Moussa est ensemble, le pasteur Walesa. Ukutana kina ye, usiputa ki, utamatu bakongo, batandenge na ndenge, ba généraux, ba pasteur. Mais apekisa kiyo, ukutana kombo ya moto, na katia témoignage. Mais, yo ke kosala live na yo parcelle. Utangi kombo, ya ba tiktoker. Atamaki. Batuana balina kamusala ba. Atanga bakombo nganga. Ba famille na ba. O bata papa Walesa, ngate. Atanga kite. Azel, ok, kotanga komwa bato bapekisa ki otanga. Atanga ki chacha. Par rapport à verset biblique, il y a Exode 20, verset 16. De les autres, tu ne porteras jamais de faux témoignages envers ton prochain. Il y a pas qu'un Zambé ou Alessa pour s'arrêter. Ce qui est à l'Okota, au Ufa, au Simba Biblou, Yoko Jia. Et que ceux qui le savent, vous savez que les Cambouana, ceux qui ont un problème n'a pas mot. Autant que comment ils par hasard. Ou c'est la pardon. Zamba ou les misables. Mais ce que c'est pardon. Et que les Cambouana les aient amabé. Il y a que ils voient qu'au Camayo. Alors, yo moko, vous avez la conscience. Dans ma Cambonayo, au lieu de s'abisso au juste, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour le banabisso, Pelelo, Awaou. Tout ça, il besoin d'Ambe, fait tout ça dans quatre églises, il a sur le témoignage que si c'était le mensonge, c'est le moment où vous allez partir, où c'est la pardon. Voilà, Bible et amour, vous vous faites comment? Vous avez un côté plat. Oh, vous avez un côté plat. Vous avez un côté plat. Il y a un ensemble et amour. Il y a des bossos dans ce sang de l'âme. Mais si c'est vrai, Jésus, le péché, nous en avons. Maman, dis le bas, oh, ma comédie. Vas-y, ma chérie. Le bas. Ouais. Ok. Batu bakoko kanisa kenaza contre nyonso, ce n'est pas un problème. Bakanisa menga problème nange zakara ke biso oyo ba fan ya ba sentiment otodocho biso nde toko kangisa Maria. Biso nde toko kangisa ye. Parce que nga souci nange zali akoya na ye azana eloko kimate mais pour l'instant avanda nanu azala nanu isika zali atinda nanu bavoka balandela eza nani aza na se ya nyonso wana ntango bakodécouvrir nde ye akoya kobimisa motu po soki mokekaka na normal boye ayekaka na bo tokosimbisa ye touche maki batozali awa justice na kongo ezalaka te. C'était même mon idée. On a d'accord à se présenter na idée on a matela qui pour proposer parce que ce que le biolanda loyenge ya réseaux sociaux on le biolanda ba abonné maman tant qu'on s'est retrouvé devant le tribunal tant qu'on s'est retrouvé devant la juge ba abonné ba osalaté bonjour ndekono ba abonné ba osalaté. Oui, nazalaki. Ndeko alobi asengaka pardon. Pona so asengi pardon mambo esili. Akosenga pardon epa nani? Asinga pardon ezali efika te. Na miniko pardon ezali efika te.
En fait, je ne comprends pas. Le droit est le même dans tous les pays. Et droit est à la limite. Et ça même droit est en France, est en Congo, c'est les mêmes droits. C'est les annexes qui changent. Elle connaît ses droits et ses devoirs. Si on a tout na, bah oh et bah école bah asenga pardon. Akosenga pardon à nani. Si on m'a dit bah c'est quoi le motif? Parce que motif pas bon bah c'est un motif secret exitaraté dans le droit. Non, s'il te plaît. Motif parce que Maria et Zanini, oh bah tu as des convocations sur base de quoi? C'est tout, c'est simple. Est-ce que le motif est de changer? On doit se dire aussi, beauté divine, on doit se dire aussi que jusque-là, on ne connaît pas la personne qui lui a porté plainte. Toyebi te nanya ngwa sa sima ya dossier oyo. Toyebi amata ilobi na live na TikTok awa lobi boye. Aza soki agent soki ya parquet kuna sopende nini abimiseli biso secret que Maria Tumba ba apporter gouvernement mutu porter plainte. Donc cela veut dire que batu baza na sima ya plainte wana baza ebele. C'est ça le problème. Balobi mwana pasteur aza député. Non, madame, il ne s'agit pas du gouvernement. Selon batuna live wana. Balobi pe papa sango pe aza la kati. Donc cela veut dire que awa so bali ba samisa. Ba tia kasi audience sango eza lokola ya ba papa Vital Kamere ndele kai batunyo so ba otala ngona télévision. Bo biso awa na réseaux sociaux tozala ba preuve. Loba ba samisa ye na justice ya solo mais ceux qui bazolinga konuire nde eloko wana tozoboya. Madame, oui, maman. Ah, maman, samba ke eloko boye ko isaye maloba boye ko isaye ezate. Maria azamutu azabe na personnalité. Tanguye nganga ayaki po anuire. Non, automatiquement il fallait pas assez sauver na bandenge na ezala ya solo ezala lokuta. Automatiquement il faut pas blanchir personne. Parce que tant la sala qui analyse ya makambo yegiza à passer à Walisa na lobengo bien. Gabi Maria makambo ozoloba il faut ça vraiment ya solo. Ozala finalement. On vous dit ça. Bis wana passer à Walisa na ba colonel ana ba général. J'avais dit ça na été sur boyoka kiamu. Effectivement, moi je t'avais suivi. Mais c'est ça là, confiance, il faut avoir attitude dans mon choix, la confiance naïe. En soi, c'est ça. Maria, elle a confiance mon kat naïe. Makambo est ça vrai. A auto le basu nini, ba koma ki ko so na ba na pasteur ou alisa. Ya ceux qui Maria sko lelo. Azu ba voice wana. A partager mon réseaux sociaux to yo ki siko. Yango madiva yango tolobi soki Maria za na ba preuve na ye pour changer que pour interdit sous ya enregistré Madiva elle n'a même pas le droit de publier. Madijou soki Maria za na ba preuve il faut surtout pas botina Maria aya ko publier quoi que ce soit sur internet à quitter de l'ordre public privé à l'ordre public. Et comme à soit infraction, Maria. Si elle a des preuves, comme vous le dites, les avocats sont là pour représenter le client. Les avocats sont les clients. Les avocats sont là nécessairement. Aucune loi dans... Attendez, s'il vous plaît. Une convocation, une simple convocation pour une audition, à aucun moment, dans n'importe quel pays, on peut refuser de t'écouter. Avocat Madiva. Soit Mokambo et mais c'est pas possible, ça peut pas être à huis clos. Madame Diva, c'est là un tribunal. Et ça procès à Maria Yemoko ou bien procès monsieur Ezala. Jugement monsieur Ezala. Bah non, là pour le moment, en fait, il faut que les gens comprennent. Basali plainte. Ce qui Basali plainte, il faut absolument Maria Azala entendu. Et Maria peut se faire entendre par ses avocats. Par avocat. Pourquoi il y a déjà apparemment dans un avocat Maria s'est présenté, mais c'est pas normal. Non, c'est dans les droits de la plaignante. C'est dans ses droits de se faire représenter. Elle n'est pas obligée de venir pour se faire auditionner. Non, ça dépend, excusez-moi, Madame Anaël, s'il vous plaît, Madame Diva, laissez-moi aussi m'exprimer. Au fait, vous savez, dans cet exemple, ce qui n'est pas, il faut porter Maman Diva plainte, il faut porter plainte contre Maman Diva.
et que ye alingi et aussi que non aya ko comparaître pour que to samba mais ce qui est ça que y a tindi avocat c'est dans mes droits de dire que non na ko comparaître na avocat na été na lingi kaka plaignante na muto na fundi azala peut-être c'est la demande de la plaignante ou bien de la personne qui l'a accusée total affaire au boité. Moi aujourd'hui j'ai fait un petit déplacement. Mais la plaignante est qui devant la loi pour faire attends on fait valoir que la loi on n'exécute que la loi. La c'est dans ses droits madame, c'est dans ses droits les plus légitimes. C'est une grosse blague. Donc plaignante a des demandes à partir du moment où c'est maman et leur ba bengi c'est pas un jugement, c'est pas un procès. Et ça on ba bengi ba yokaye. Et ça au libre. Ce qui maman et ça perquisition il faut ba ya zo mutu na ndaku na ye. On ba bengi ça convocation ça libre maman. S'il te plaît. Bonjour à tous d'abord. S'il vous plaît. Vous savez, oyebi affaire oyo et comment que comment on a allô sans na ete so na tangi bien allo bien avocat Madiva na so poser question hein audience libre sikoyo baboya ba avocat ba se présenter na ndenge nini. Madame, renseigne-toi s'il te plaît. Essaie de te renseigner, madame. C'est ça. Na répéter les bino lisusu hein. Na répéter. Eza procédé au bapé si Maria date à se présenter dans le tribunal. Ce qui Maria se présenter dans le tribunal, ça c'est un autre problème. Mais à partir du moment où Eza plainte, juste une plainte. Ne nous voilons pas de face, madame. La première invitation pour le que Maria s'est fait représenter par Boy avocat. Non, elle avait refusé. Moi, je l'ai suivi. On a suivi ça nous tous. Abadé écoute, on s'est moqué dans l'invitation en haut. Alors, bi beaucoup tika la commande à la pour avocat na ranga. Oui, pour la université depuis lundi. Depuis lundi, non, elle était ici à la Sorbonne. Elle était ici sur place, madame. Il y a des professeurs de mœurs. Tout justice et ça. Alors, bonjour à tous. Nalobi, bozo paniqué pourquoi Maria a salé le côté bako kanga payete. Et ça simple invitation ba yokaye. Bako kanga yete. Atako to bimbo kango ekufa ndenge Maria déjà ndembo za la kawana boye ba ke bozaka na moins influence moko pe boye devant batwana. Ce qui Maria zana ba prévenir boye bi po ayaki wana azam Maria za maeli mingi. Maria za zo bazobate. Ayebi makambo azoloba. Bafingani nani ata bafundi ata bokomona makambo Madiva kangango leloko na kosenga yo invitation bokomona makambo ekokende nango bien tozo dramatiser ngo ekozala bongo te na yebi makambo nazolo osomona bosono na moni Madiva zo ba makambo pasteur wana soki boyebi ete abandana kinganga nakana makambo zolo ba mama nazolo ba makambo yo na yebi parce que ta personne boyoka ba retira bato ba yebi bandaka la ba retira ba vidéo wana bozo tchaka il faut que boyoka ba pe boyebi likamte bo apprendre bo tchaka kaka ete bo mona ka muta nanya yebi te ke makione koma na l'église nani ayebi yango te ke makio na bakoma kokosa ke bafuti mbongo bato bayeba témoigner te ngai boye et comme na l'église na biso ba pasteur na biso nde batika basambela nzambe ya solo batika makambo bazosala na yebisi bino Goliath mutakwesaki ezaki David azalaki na nyonyo bomona makambo Maria kobima vainqueur akobima molongi na makambo bokanga likambo na yebisi bakanga Maria azate madame bakanga yete botika ko dramatiser makambo bakanga yete akobima Madiva kanga likambo na kota ka makambo te na bengo na privé na koswana ngala komela ki Maria mutu asala posa bakanga yete na kitsabina chaka moko loba bakokanga Maria te oyo eza réseaux sociaux bazo bokoyoka soni ya kosakana te mutu akokanga Maria azate na Congo Maria kokita na Congo Maria kokima te parce que Maria koma entrepreneur aza wana aza na boutique na ye aza na makambo na ye aza na bandako na ye azotonga mutu akokanga ye azate Maria ba élection esalama Maria koma influenceur moko makasi parce que yebani mpe na bakonzi wana mingi babengaka ye na makambo ebele babengaka ye na makambo ebele
bokomona bokolobananga ke mutu oyo nyonso bolobana eza pamba bakokanga Maria te Maria kosalaka ata mokolo moko prison te makambo ekokende nango boye bakotika ko parce que Maria elaka koya koloba pe oyo ayebi ekoleka kutu na bino na réseaux sociaux mutu bokoyeba ndenge esileli te bokoyeba ndenge esileli te botika kobangisa mwana wana bokoyeba ndenge esileli te ngabe nalobaki yango bokoyeba te mutu akokanga eza kutu ko Madiva bamatisi lisusu Maria bamatisi lisusu Maria koma influence moko tala omoni bodeti chomba soki chomba abanda na Kabila donc alingaka Maria mwana odeti paza aza pe na influence na Congo mama tika kaka ba relation pe to ye bango te siko ba biso tozanga ba relation na côté la biso te mama oza na relation omoni ka ndengo za wana lelo ba biso to bazolo lelo likamo soko ekweleli bino okomona ka mutu moko pa koyaka pe bimi pa a intervenir kanayo Toto chaka kaka teke balembi nzambe pe la justice de Dieu yana nzambe pas alaka daibisi na pesi loka nyonyo omoni yo moko uti opesa ya Dominique mutakwesa ki femme de chambre mais na ibisi no likambo yo ko ba matisi Maria moko bokam bakanga Maria te mutu moko pa kolinga pe na Congo bakanga Maria azate botika ko banisa mwana wana Madiva mutabata mia lekio na maele il y a des gens qui sont dans le botika ko ba yebi makambo lobby oyebi ke mutu wana aza nenganga te siko so baki balandeli mutu wana botala ka kote moko te mutu wana zanganga te so balandeli ye sikoyo balandeli ye biko so mona te makambo za na sebele parce que tu faut respecter ma salle d'Anzambi. Question, Madiva, Maman Donatella, elle a posé question. Si on a tout, c'est quoi l'avenir du Congo? Ce qu'il faut aux Alanaba relation pour au Kangisa Moutousi. Papa Sango peut se permettre, lui, de diffamer. Papa Sango peut se permettre, lui. Yako Finga Batou en plein écran, na télévision. Et puis, lui peut se permettre alors qu'il est un homme de la loi. Maman, bakosala Marie côté makambo ekokende nango kaka boye to tika la kolobango lisusu te. Bakosala bango Marie côté. Osa bakokende akeya présenter bayoki ayebi soki na yango apporter plainte bakosolo la kokende parce que ata ba ndenge mama de change ba passer walesa Maria lobi ngo bien basolo la kana bana na ye basolo la kana bana na ye makamweleka wana po ba supprimer makamweleka boyebi eko linga tibima partout maman pesi déjà eko kende na bosa botika ko banga kyote mbote Maman, pasteur azanganga bozo banga e point nini bijou 30 tika ki fanatique pasteur balesa azanga pasteur oui fanatisme te bino te bolinga mutando ba logique te et that question qui fait na lobi na bino Madiva ko ba retira ba vidéo wana ba retira ngo mara na lobi na ibi salut tout le monde. Pour faire comprendre que tout a la logique en fait. On a vu comment ça a débuté, tout le monde peut placer commis. Pour dire que Maria Rosa la bolo sur à cause de quoi? Tout le monde a eu pour répliquer, a eu pour répondre Makambo et les kakines internet. Et puis, cette fille n'est pas bête. Pour venir attendre, j'ai des preuves et j'ai parlé. Tout ça, le Lubango, Atabiso, Zobanenin, il faut à Mona, Azana, la preuve nini, pour nous coller na réseau. Alors, Bissonio sort. Non, on a comme ma place tous autres trucs, na bandi na bandeli, pour na comme ma place ta truc. Tant que tout le monde est sorti médiatique, tout quand ça Robin ça va prouve. Ma bimi c'est un pour faire comprendre quoi. Azazo bate. Maria ce côté liba poste né ya sikoyo. Na ou ça liboso c'est différent. Maria sorti au sali au à s'expliquer tout. Biso to monde loko la Maria baraki non. Maria écoutée par ses avocats, ça se voit. Mais ça doit saluer wana. Il a que c'est avocat bazo tindai. Azo sala souci cambouiller mon côté. Mais ça Joana
nande basa qui refuse avocat nae et là que va s'adresser directement à monsieur le ministre. Bazan ba prouve bazo sangisa makambu. Maria n'est pas bête, elle entoure aussi des bonnes personnes. Tu vois, elle est vraiment entourée. Alors pour faire comprendre quoi, Maria bakukanga été sur base de quoi? Invitation et yaka na délai. Par exemple, une semaine après, invitation et comme il y a na échéance, il y a 5 jours, 6 jours. Nous sommes comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'en dit qu'on vient pas. Matini, première invitation. Deuxième invitation, c'est logique à Takiti Bokangayete. Troisième invitation, Bokangayete. Ceux qui basent un mandat d'arrêt à partir à troisième. À ce que je sache. Ceux qui le loi quitté Kinshasa. Ceux qui a le bien qu'on s'est présenté, Bakangayete, parce que Azana avocat. Nani Niawaloba qui par exemple, à l'obi, ceux qui ont un avocat naï automatiquement à kiki kende. Oyebal, sur cause de quoi, sur but de quoi, Aza interpellé. Ceux qui nani mutu au plaignant, à l'obi aligne toujours à mon époux à s'exprimer. C'est à partir de là, mais à partir d'ici, Bazana raison mon côté au Kangaï, Bazapena tina mon côté au Monaï. Pour avocat nae azali wana pour place to komi awa Maria mon place to komi a Maria et to kol baden toti justice na biso en jeu parce que on voit tout ce qui se passe sur les réseaux. Maria a raison sur tous les plans. Bangonios basali ba pic il y a question réponse mutatangi kombo ya mutu azate. Ce qui va comme la justice, c'est comme la confrontation. Confrontation, par exemple, excuse, eux, c'est à peine mon côté à prison. Ce qui va rouler dans le tribunal. Tribunal, après, va kata. Ils ont l'eau qui va boumi moutouté. Ils ont insulte sur les réseaux, eux, c'est à prison. Et l'eau qui est les gars, et comme même, on a prison. So, la confrontation à tribunal, va rouler attendre. Ce qui pénalité. Ceux qui excusent et puis ça passe à autre chose. Mais place où on doit dire Misayango, ils ont la place dans le à Boumi Moutouté, à Fingi Moutouté. Et le côté de gravité, où il y a un avocat, il n'y a rien à voir dans tout ça. Alors, tout ce qui a dramatisé les Gambo, Maria Soka Kiti Bakukanga, sur base de quoi? La cause y a mis. Merci, papa. À Salimi, ils ont. Et l'autre, il est a réseau à répondre. Donc, tout ce qui est l'autre, il a créé Maria Sokaïbo, non. Bazan la mandat d'arrêt au Kangela aéroporté. Ce que Salami, tout le monde va marcher, personne ne va aimer ça. La sur base de quoi au Kangela aéroport. La deuxième invitation, la troisième invitation, de Bakukoya au Kanga, et puis il y a un mandat d'arrêt dans l'aéroport. Sur base de quoi Bakukoya au Kangela pour respecter l'invitation, ce qui a été avocat. Avocat s'est présenté, ça les refus. Refus, on a directement la fille était sage, à sa vidéo, il y a sensibilisation, et qu'on ne même pas ministre. Ministre Aza au courant que avocat n'est à l'écart qui va y aller. Pardon, j'ai là. Merci à avocat. Toi, il y a un message avocat. Il y a Maria Tumbani, a fait qui message, a fait qui, pour Badbalobi qui a manqué. Pour créer un respect. Comme on est tous amitiés à nous. Donc, on a micro, s'il vous plaît. Et là, on peut m'accompagner sur les gars, on a un live. On va réseaux sociaux pour que vous m'abattez. C'était les circonstances, notamment. À travers une vidéo où nous pouvons avoir un moyen de contacter pour nous invitation justice nous tenons à Congo, on a un Congo. C'est même à vérifier, tout le monde le sait, qu'il y a un Congo. Mais tant que nous avons une invitation, la salle est fort aussi l'avocat pour représenter dans le but que va repousser le procès. Tant que nous avons se représenter la Kimi justice parce que jusque-là, nous avons conscience que la salle est le côté un problème dans tout. Mais à ma grande surprise, l'avocat qui est pour se représenter au PG Messie. Un certain monsieur capitaine Célé. Azobo a pour repousser procès. Je ne sais pas sur base de quoi. Azobo a pour repousser procès. On a la Kinshasa, la Chine. J'ai fait même des démarches pour la carte à voyage, la zone, l'invitation aux autres de la Congo. La comprendre
hier, on a reçu sous deuxième invitation, on sur les réseaux sociaux. Vu qu'il y a mon nom, il y a un salaire fort, il y a un avocat qui découvre la deuxième invitation où je ne suis pas au Congo, même au PJ. Je ne sais pas qui est derrière ça. Aïe, très bien que je ne suis pas au Congo. Je suis en Chine pour la raison de ma business. Un certain monsieur capitaine Sélé a beau repousser audience. On a pu avoir l'autre main au salaté parce que nous avons Congo, la Chine, nous avons pour la business. Ce qui moyen, moyen pour nous avons la chasse pour se représenter, on a eu les Camerounais, justice ils ont bien là. Mais dès que OPG a boya pour repousser procès, je ne sais pas pourquoi. Atindi deuxième invitation pour la mon lobby. La mandat d'amener. C'est pour ça que je suis venu auprès de vous, monsieur le ministre de la Justice, pour poser KO. Comme écolo lit ça contre justice Namboka. Justice moko noble, justice moko stable. Au OPG de ça là, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à ça. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre de la Justice. Je suis en attente. Toyoki, message. En tout cas, Batonga, le bar français. On traduit en français. Elle passe un message. Alobi ma bête, wapi comme alobi ma bête. Tina lobi, babengi singa. Et pas mon moko niaou. Pas moi la mwasi moko niaou. Yamana certainté, nalinga. Kasi yangonat. Certaine nalinga. Eza nini? Yangonat. Eza mutu moko niaou. Une personne n'a combo à niaou. Yangonat. Ah, Congolais, toi, tu m'as mabé, hein? Ah. Afingi. Mais non, mon bolo balingala, si comment déconner. Dès si comme bino mo boyoki awa, est-ce que mono afingi o bino pour commencer les ba vidéo. Non, on a quand ça qui est afingi procureur batine les convocations à marquer tribunal ata bino moko. En plus, ça le bango calmement. Na kasa tata ba est certain. Na kasa zo tata est certain tout ce qui nani. Na ba geste mais aza calme. Tout na. Elle n'a pas refusé. Si on a compris. Outrage à l'agent. Est-ce que l'outrage, c'est les insultes, c'est le manque de respect? Mais où est-ce que Maria a manqué respect à agent? À un moment où on a cause, on a un problème. Maman dit, mais toi, il y a comme ça la séparation. Hein? Tout ça là. Certains la disent, tout le monde a dictionné. Ils ont minimisé. Madi va, chose avec Ochanga la mounene, mais la télébino c'est quoi? C'est incertain. Dénigrement, mais vous êtes fou. Madi va, Madi ça s'en choute, Madi va pas. Ça la demande, ba Madi ça yo. S'en chou. Na évité sope notin, sans chou. S'en chou. Ça la demande, n'importe so ça lui demande. Chanchouta. Ah, comme attends, assez coucou kasna matay. Chanchouan, mais ah, ozobi matin? Non, kita te. Bon mignon pour la binote, non, kita wate, non, kita te. Alors qu'il dit ça, pour un yo comme non, kita te, non, le babo mignon pour la te. Pour nazara te, tinde nazaboy. Chanchou. Bon, tout a porté ma famille. Madi va na ocha pour mon hein. Olobeki na luka incertain. La français. Alors, oui, je savais la définition. On nous donne les pessibiso, les synonymes. Attendez. Hop, mon écran. Oh là là, j'arrive pas à mettre une photo, dommage. Madi va, je vais lire ce qu'il y a écrit. On dirait là, je n'ai pas reconnu on a tribunal, ma prison, L'épithèque. Balobi, incertain n'est pas un outrage à l'agent. Ce n'est ni un outrage à l'agent, ni un manque de respect. Et ça, épithèque. Si comme Madi va, on a Google Mutakomi.
Siko batu bo lobby que eza manque de respect bo zo kango côté nino pour total la casse. Pas des ignorance. N'importe quoi. Te yel ngalo batu que batu bazana ignorance, je pense. Parce que ba lobby eza epithèque, eza sans aucun doute. Siko bino obo lobby. Te ba lobby eza outrage à la genté. Dire un certain monsieur eza outrage à la genté. Eza outrage à la genté. Si comme bino yebisanga eza côté nini dire un certain monsieur eza outrage à la genté. Bon confondre certain tena soi-disant. Parce que bino Nathalie totali na Google ke siko na lobi boye totali na Google. Bino oyo boza la définition mususu boya ko pesa biso ngo boya s'il vous plaît. Yango baka lingala mnokoto liela ka esango na normal parce que ceux poso mais il a rien dit de mal hein Madiva message là à tindi na ministre ezaka po lobi yango na lingala yango ba linga ba compliqué mais alobi eloko ma bête en soi alobi eloko ma bête bino ba oyo ke eloko ma bebe ya ko matakasi ka mama Chachou il a fongola micro. Bonjour madame. Bonjour. Et bon, maman, mon aussi à Robombana. Bonjour. Maman, Bimisa, Bimisa, bien. Bonjour, ma belle. Bonjour, ok? Oui. Allô? Oui, allô, maman. Sachou. Oui. Ouais, par rapport, il y a les solons qu'on a dit. Il y a un avocat de la barreau et qui est à Gomé, mais dans la vacance, il y a un qui était présentement, mais il y a un avocat. Oui, premièrement, d'abord par rapport à l'invitation. Vraiment, comment ils ont les cas tribunal, et là, mais comme le niveau à tribunalité. Et dans la parquet, il y a, oui, et dans la parquet, il y a grand parquet près la cour d'appel, il y a Kinshasa Gomé. C'est qu'on a la parquet, il y a grand parquet près la cour, et dans la canal, l'inspecteur. Et dans la inspecteur. Maintenant, comme les présidents du parquet général a vu le dossier, vous avez peut-être plainte et tout ça, confirme pas magistrat. Maintenant, le magistrat à son tour a coupé sa dossier, peut-être pas un inspecteur pour d'abord faire de recherche, pour mettre un tout aller, faire de la recherche, va poser la question sur, faire, fonder les tout. Ouais, déjà, à niveau de la parquet général, il y a bon. Maintenant, le monsieur qui, on a dit qu'un soi-disant monsieur, je sais pas, Aza, inspecteur, n'a parquet. Il y a Aza, inspecteur. Capitaine, ma inspecteur. Aza, inspecteur, Aza, OPJ. Mais au niveau du parquet, général, les gens, niveau à Nicolo. Maintenant, il y a une invitation, tribunal, il y a une invitation. Il fallait se présenter. Première invitation, deuxième. Mais le point d'invitation, quand on est avocat à repousser, on n'a pas repoussé dans un mois. C'est impossible. Mais d'abord, il y a un avocat. Non, ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas repousser ça dans un mois. Ça ne se fait pas. Avant, on va faire dans une semaine. Dans une semaine, la date, quelque part, il faut être dans une semaine ou dans 2 semaines, par exemple. Au monde. Mais c'est pour ça qu'il m'a dit, première foyer, deuxième foyer, troisième foyer, on doit avoir un mandat d'amener. Oui, troisième fois, on va avoir un mandat d'amener. Ça ne se présente pas. Physiquement, parce que ça est un pénal. L'avocat est représente. Après, il y a assisté. Puis, l'avocat n'a pas pu le barater. Madame active, c'est le point dans le tribunal. L'avocat doit assister, mais le barater, il doit me poser la question. Peut-être avant, on a préparé une question, on a fractionné et tout ça. C'est qu'elle devait faire en premier, il fallait qu'il y ait une invitation de Botswana. Il fallait qu'il y ait parce que si il y a reproché nous comme bon. Ce qu'on a évité. A évité, pour une invitation, on va commenter une idée à fondioter. Mais quand on est là, plus c'est mon tour à fondre. Oui, nous qui tel boy. Aïe, boy, que c'est pas boy. Zéla, n'a posé toyeba. Différence ces années, il y a convocation. Allô? Oui, allô? Convocation, on a parquet. L'invitation, on a parquet. Et on a souci dans la convocation, on a parquet, on a l'invitation. Mais l'invitation, même la loi,
elle interdit que bâtiment de langue 3 fois, ça y était. Comment mandat d'amener? Ça, c'est la loi. Ou bien, maman, je peux vous envoyer. Là, on va vous soumettre le bas. Mon inspecteur m'a dit kaka. Ah, ça, non instruction. C'est un magistrat. Je suis bien sûr, les dossiers qu'on appelle pas magistrat. Magistrat, petit inspecteur, mon corps a instruit, on a dans l'attendant. Qu'on donne l'information. Et de toute façon, il y a rien, on aura un niveau inspecteur. Mais peut-être les yeux à lire, comme dans les réseaux sociaux, comme c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça. C'est quoi, il y a tant qu'avocat, avocat. Nandengo la neli ba dossier, ndongo zomona. Ezaka makambu ya papa sangona, papa wale, ça pour toi. Maman Beauté disait, mais comment je vais savoir? C'est pourquoi elle devait aller se présenter. Pour aller, bah, c'est ça, il est revenu, bah, pour aller, bah, dans le mandat d'arrêt, bah, quand même dans l'aéroport. Bon, c'est quoi, comme à demander la maison, on va mon tour, bah, ouais, partout, hein, je pense que c'est ça partout, bah, au Kanye. Papa, je sais pas, il est au Kanye, dans la Win. Donc, bon, ben, c'est prison, on y a soir. À quoi là? Non, c'est quoi, je pense que là, on a été les beaux. Bon, qui t'a bon matin, c'est pas Kanye, la vieille, à la soir, Maria Rolala. Bon, bah, ok, prison. Non, elle devait venir quand même. Moi, je pense que il y a un lobby, madame. Il y a un lobby. Elle va conseiller, il est ma bête. Il fallait y en aller. Non, mais on va me dire, c'est une semaine, il fallait y en aller. Parce que moi, même la loi, dans le de la loi, dans la location écran, on a code pénal. C'est interdit. Madame, merci d'invitation. Et bon, moi, je suis ma chérie. Dis qu'on va pardonner, bah, lobby, soit sengi pardon, bah, Olimbisae, à ok, présenté. Pardon, on va que non, vous n'avez pas. Ah, on s'en a pardon. C'est ça le problème. On a un problème. On ne sait pas seulement pardon et aussi là. Balingita qui nous se présente, c'est un cas pardon. Vous êtes sûr de ça ou pas? Moi, je suis pas sûre, en tout cas. Ah, moi, je suis pas sûre. Boyo qui bino moro débat on a bijou lobby. Yazol ba senga kaka vide papa sango batiki parce que on a ligne maria qui est tribunal te na yebi on a dit pardon maman est-ce que pardon il y a que mon doit apporter plein d'à retirer plainte. Ça veut pas dire que la personne a retiré. Attends, c'est lui parler qu'il va retirer plainte. Mon doit se il va retirer plainte, non? Je pense pas. Donc je sais pas en tout cas, je sais pas. Mais mon tout pas arrêté, mon doigt mon doigt qui a passé une suivi de nil et dans la plante les alaki, il y a qui va retirer qui n'a nous mais après va qu'il faut nous cailler parce que le monsieur en sort va retirer la plante on sait si le plante des dans la ministère public va on a d'office bah l'angle de la dossier. Dans Maria, oh là là, kuna commissariat ça l'a raté mutala la 24 heures. Non, mais je pense qu'il fallait qu'il y ait un parquet à Congo, là, c'est dans la prison. Mais dans la prison, c'est un soutien. Eh bien, dis donc. Merci, maman avocate. Voilà. Faites-moi descendre alors. Boyoki. Amukamati et Oksana même ne ya la lobby bondi milara bata réseaux sociaux ceux qui baina matière ma chérie sur 100% matière ya vrai zalaka parce que TikTok bomonia sorozo belo zana maladi mobile na yo azana ba camarade médecin na yo akobete la ta mwasne lisolo mwasna bengi ma diva wa mutu na linga ko mingi intel bo za maladi bombanga ngape na ko bimisa on est si boy intel on dit ozana boy mais c'est chaud. Beauté divine. Allô ma belle. Bonjour madame. En fait, n'était ce que kanga très bien. Tout ce que maman bolo ba ko ngapena ibandi na osama ramusu. Merci. Pour la force au Pesabiso, na ndima kiti, na comprendre que na ki boza ba yaya bo bana TikTok li bo so bo bi ke TikTok e kenda ka bo. Na mon andi na yope na Maria lelo. En tout cas, j'ai dit merci et je serai toujours reconnaissante pour toi et Niao. Parce que dans le monde, la binemi na bino et tika la binemi.
mais loko bosali kenga na mukena ki oza yaya kati ya baleki et de kaka maton Judith azalaki alobi baya kotinela mare ya convocation mare ya zalaki abia koya te c'est faux archi faux mare ya batindele convocation liboso mare eza déjà na Chine ngala zaki na musala bayotikela mare ya convocation na musala na bango kuna bana na ye batekaka babengi nga madame Fortune bayotikela madame convocation tozwa parce que babande kobanga ezaki de matata gérante na abimi libanda habite tozo banga parce que madame atikela biso ordre mon côté tozo benga epe ezoleka te tozwa wana bibana bayotikela bino bo passer nga bango baza wana toza leo matata bo beton mwana na koti mutaye kotika convocation atiki convocation la se akimi akei o baboki ngoka na mesa bo benga bibozwa bo capturer bo tindelanga bazui ba capturer convocation liboso ezaki ya mama moko boye afinga Maria na commentaire na makamba kindoki tanga fini na commentaire alobi ke ta Maria yaki na ekaka bien na zandoki penza na ebite so bolanda video wana bino nyonso boye mama na yo loba kasi na ba jende bonde bola kisaka ba bikindoki na bino tu beauté divine ozam to bana TikTok kala biso beto ya TikTok kalmaget mando renite meto mando mona bino ba yana biso. Ça fait très mal. Et ça, bah, fan, bah, quand ça, le quoi, tout dans ma binde. À quoi finir le comment ben ça commentaire, le quoi, usa ça. Maman n'a pas porté plainte. Parfois, ça fait très mal. Maman, on a aya a finir Maria, ça qui mine boucana boule, a finir Maria mati, c'est Maria pas le bine que ils ont confirmé dans la zando qui yon est tout aussi de la camiso bilambat, yon est tout lia camiso na bâti, on mine nestani et boucana. Na lala ezaka 0 heure na mona ami na nga benga nga ko tsanga la appel conférence nga bi lisa 0 heure zo benga be ote eza fimo boto priani ensemble aya sola na yo nga la bi allo madame oh allô mère je suis désolée Maria Matisi so pe grande sœur nanga libala nezo kufa ayebi ni makamba TikTok te ba camarade ngba kosa ki allo bebe nga la bi ba tche maman na komona za mukolo tant wasimba ki téléphone ça zaki place mon ba camarade na comment yo koloba ke ba camarade na kosi senga pardon na mane mene ke no sa Maria sana si première vidéo mais ne dit pas que ba camarade ba kosa ki e kamera asenga ba pardon na bi bon on me consola na Maria mais boye ba ton bo finga kabiso ça fait très mal na bi na on meka mena yebite parce que beauté divine ya na ko yibiso etata ba 3 vidéos nga la supprimer ça Maria novela ça benga la privé novela ça a fini en Maria a benga la privé moi son a fini en Maria qui femme mariée Maria Matisse là ça ébi comme non le bas a benga la bi sortir pardon libala mutozo kufa yep ça Maria c'est première vidéo quand la benga ke maman a bi maman pardon yo kara c'est première vidéo a bi fortune parfois ça fait très mal au fin a kabiso na bi pardon yo kara combien de vidéos là c'est mais trop c'est trop na yebisa na nga payé pour être vrai fille ana comme ko déranger nga ko binga pardon boy na yebisa na nga payé na bossa na nde bango batali boso ba porter plainte déjà que Maria a ses premières vidéos asenga pardon so qui asengi pardon qui a ko futa bango amende à $20,000 pour comprendre convocation na moni yango na zongela camarade na ngana bi moni muto yo ko luka senga pardon pa nga ba si première vidéo de 1 bango mbabandaki biso bata TikTok boto ya kakena ba commentaire abato to finga la se bino nde bo bandaka so nga pe na trier ba commentaire o swinga de na tombola nga pe na fingo parce que yo fingi ngai respect za respect yango na ote ko sa vidéo mo be na page na la bibo ya ka ko finga ba TikTokers na se le quoi bazana mité mama bende tant bango ba ya bo moni bango ba poli moi je sais et puis la moni bato ba ni Maria de vrai Zela ma belle belé ba lingi Maria te bo moni ba TikTokers mo suna minute ba meni mabo ba kanyi ya deuxième convocation deuxième convocation deuxième convocation bana na babenga kanga pour un mois na Algérie là et bon ma kamera musika babenga nganga bi na yebiti madame pour gérante sans moi na muki abanga madame to so benga madame pour la Chine to za ba décalage ba 7 heures
Tozo benga madame azo yamba ting. Bo passinga yi batongo to solo. Na bisi on a dit papa. Non. On a la troisième convocation nationale, mais deuxième nationale na bango na mona OK ka deuxième convocation. Troisième na lobby papa. Boyebi ke moto boyo otiki la convocation. Azape moi na mokie. Aza na Chine. Ni papa, ni maman, ni yaya. À tout moment to bana obenga yeke. Allo yaya. Ba ko tiko lo convocation to zwa. Et couper ko bouleverser ma kanisinae quand même. Bozela, ce qui est mon croyé, à quoi on s'est représenté. Et en plus, on a besoin de tirer la convocation et en nuance. Bazara so ki mutay ko tikela bango loko ba benga ka patron na bango po musala na bango pe ekoki ko beba so ba benga patron na bango ba tinga patron na bango ki to koki ko zelo ko so patron na bango a exécuter nde bazu mais maintenant to so benga patron na non ils ont les caté est que bazaka ko obligé aux convocation là oh maman ils étaient comme ça musala biso et puis baza ben solo là je te dis Dieu m'a parlé ngam na sola na bango na koma nzambe na ko posate to ko tika et télévisionné ouais bozo pa bazo convocation ba déposer na si mamu aza pe na bato baté ya kaye aza motu ba yebise non faut un avocat a ko représenter yo déjà kende yo zati et pour kende ko sa ba démarche ne pour ko na kende ki matalana te ma pesa ba fermer ko so ba bino ko na boutique ateka. Mais parfois, et ça n'a pas passé, mais oui, on gère. Mais tant on a une question beauté de vie. Est-ce que c'est important pour publier convocation dans les réseaux sociaux? Non, publier je sais pas. Tout le monde a les réseaux sociaux, pas tout le monde a Facebook, tout le monde a TikTok. Convocation est individuelle. Pourquoi publier en gros? Est-ce pas humilier ou comment? Là, je ne sais pas. N'habiter sur loin, n'habiter mais fortune, évite ça. Moi, j'ai des so beaucoup ça a réponse. Yemoko Maria Tumba bon. Maramsu na pozo question déjà live. Pour l'instant, si ko Yemoko Maria Tumba za na au courant na nyonso. Oui, même na live za, je crois qu'il y a un matin au tuna ki ko ya un matin. Attends, mais c'est Jacques s'il vous plaît. No bombele déjà que aza musika aza na papa te maman te musika aza pe mwana to bombele parce que eko déstabiliser et tout mais to comme biso to zo bomba makamusus mais to bomba ngo to gérer en haut non parce que fiancé na zaki na kim li kamso moi pe to bengi tonton Kevin to selon entre nous to kepe to ko luka solution et tout avocat mais ce que biso to bombele pour to monde on a réseau donc tant ba ya déjà la convocation ba on moko ba ta loi ba capturer en haut. Il y a quoi battre à mon nom d'un réseau. On a béni biso. Non, on est sous deuxième convocation. Au biso semble. On n'a pas le temps d'accepter. Gabino la convocation ni surtout botini Maria donc Maria ben na logo te bino bo bomba ngoni surtout ben encore na réseaux sociaux. Non, convocation à liboso to yebisa ki. Yami balende to yebisa ki était pas oyo azana ye partenaire na non, il doit gérer quand même. To bombela ki ayo e mona on a réseaux sociaux tant tout ni biso to boya à l'acception de to moni idem na oyo ba yaki na ngo to yebi c'est vérité ne ba yo tin avocat ba boy avocat ngai na yo ki somo na moni ba congolais place ba sa mabe Maria za influenceuse a passer message ni kaka na téléphone tant ba tin avocat ba boy ba rejeter le quoi demande ya Maria sali et le fait l'amour. Notre combat, papa oiseau le biso a parti prêté. Mais chose grave, les internautes bazui en gros, comme il s'est manqué na Maria, au kiti si voix, on ne plaire pas. Lobandengo lobaka, vous êtes bête. Azo lobana, azo solo la papa ministre. Faut lobalo quoi moi la malamu. On va finir à Okiti Sivois. Alors, à Kiti Sivois, c'est normal. Du besoin l'État, mi Kiti sera pour eux. On est d'accord? Oui. Bisous, moi, je suis allé live et le but est que, d'un côté, la Maria, c'est une fille congolaise. L'objet n'a sili qu'elle a live parce que, je sais pas, n'a habité ce qui bino moro bomo na, parce que Koyo Kayo, et ça n'a pas eu comme
On est d'accord? Fortune, pour la yo, et celle comme que est-ce que bozo comme makambozo qui est à gauche zolo ma bouche à bouche, est-ce que bozo courant lango ou pas? Bozo yoka, bozo mona balai à tout moment. Mais tous autres silence dans ma makamsusu, c'est parce que école marambo l'État, ils ont une présence na yemoko à Kende à se représenter devant l'État comme ça parce que jusqu'à présent on a eu convocation les bosso na yebaki moto atindakia mais mi balé na yebi mutatinda ngote ya mi satu na yebi mutatinda ezakabo gauche droite gauche droite gauche droite. Alors total tozo mona le quoi batamayele to yebisi ndeko na biso azape na ba conseiller to yebisi calme-toi zala yo sala makamnozo sala soke yesenga ke ozonga zonga na kimia oya okende ko représenter l'invitation na yo osola na ba konzi c'est pesa mais ça batu misusu ba oya ko saki mutema mabe aloba ki est-ce que l'homme tala chérie là il faut la matin le bina n'est pas bijou otala ki ou pas bon natala ki on na éviter natala ki on té bon peut-être Maria tala quitté balobi ce qui Maria na comme ça message yem ta oza décision balobi ce asengi kara pardon et papa sango asengi pardon nyonso kosila en fait ngana ko lo baboyi. Pardon, c'est une force qui libère. Mais Maria aussi n'a pardonné papa sangoté. Là, j'assume. On a la lobby malobananga. Maria aussi n'a pardonné papa sangoté. Pourquoi je dis ça? C'est parce que papa sango avant d'acquitter Kabuna, tant mobe Maria a fait les caméras à fingi. Non. Totali et bandé la likambuti super. Maria pas en barjaison là. Maria tikali kotanga komba papa sangote ne papa sango lobi atanga koma Maria te ne Maria ten koma papa sangote. Alors pardon au Maria singa papa sango pourquoi pour muto azo singa pardon eza le quoi muto ayebi ke na sali beauté divine mabe il faut le singa pardon parce que laisser beauté divine. Donc il y a m'a dit va s'il vous plaît nazaki le qui na blessa ki mais tant conscience nangé ba ke na vanda ki na moni mama beauté aboki linga jeton ngape na ye na boki jeton na tangi na ngape comme maman beauté te et maman beauté qui kanyi singa est-ce que nga azangi munoko ko se défendre pardon ezate choma ya asengi sango pardon et l'axi le quoi que andimi kasala ki sango mabe mais tandis que devant nous tous tout le monde que ma ya sali sango et le côté on singa pardon pourquoi Beauté divine, quoi le banakita? Laissez-moi parler, descendre, pardon, je suis. Laissez-moi parler puis partir, je suis un peu occupé. Non, papa. Ouais. On a une matika pour na peso ba différence à il y a convocation à invitation quoi. Invitation quand t'invites vite, tu peux ou ne pas tes trucs, te présenter. Quand on te convoque, tu es obligé de te présenter. Et puis quand on t'invite, Naptolobin, Tomoni va mot Maria à Saléli, genre incertain. Quand on parle d'incertain, c'est-à-dire que tu n'as pas la certitude de la personne qui t'a répondu ou carrément qui t'a truc. Et puis Maria est en lobby, incertain au PJ. A lobby bien incertain là que c'est que mutu azana certitude donc ayebi mutu o a bingani avocat na été ayebi mutu oyo à répondre à dossier na été yangon a utiliser qui incertain. Quand tu n'as pas la certitude, on utilise un certain monsieur X, un certain madame Y. Et ça bon. Et puis invitation. Ton batinelo invitation, et ça invitation, tu as le droit, tu as l'obligation de venir ou de ne pas venir. Mais quand on te convoque, tu es obligé d'y aller, de te présenter. Différence on ezali Maria azu ba invitation et puis tant où tout monde avocate moka Matia lobi ba kokanga Maria comme nous on a 3 invitations Maria azana 2 invitations et puis si elle se présente bon kangele sur base de quoi ba kokanga c'est comme la 3e
Zela. Yaya, forti, fanga le micro, Yaya. Et ça, quand mi balé, mi ça tenait comité, hein? Invitation à Liboso na monaki, il y a mis balé, tout le monde a réflexion, il y a mis Satou, et il y a qui na boutique, et ça fait sur les réseaux sociaux. Ah, comme la 3 invitations. Comme la 3 invitations, donc il y a la mandat. Donc, comme la 3 invitations, directement à la mandat d'arrêt. Des invitations, on a des réseaux sociaux. À la base, il faut savoir, échéance, il y a des dates, il y a des invitations. Quand je parle de l'échéance, c'est-à-dire, des dates, il y a un délai, genre, il y a combien de trucs. Invitation, mon côté, il y a un court délai, il y a 4 jours, 5 jours, jamais. Surtout quand. À se présenter les lots. Et on a lobby. Azana, tout le monde a une invitation, mon coyer à Souka. Azana, à quoi vous s'est présenté mardi. 14. Mardi, va toujours tika. Mais ça fait très mal. Tolini petoye banane. C'est la 14. L'invitation, on va tirer. Pourquoi ils sont à la publié ta invitation? Oui, on a c'est la fortune, c'est là. Maintenant, badato bachaki. Bon, on est à Marie. Badato ba bachi. Pourquoi Marie azoyati? Eza par rapport à voyage naie, billet naie denga sombelaki, azolinga consommer ba faire naie bongaya ou soit badate ngoza lelo ya lobby. Maria batindele invitation liboso Maria ke chine lelo. Et ça les deux jours batindele invitation. Maria qui n'est chine à matala, n'a te Maria qui n'est chine à ma faire. Et là on a compris l'invitation liboso tango qui Maria zaki na kinte convocation liboso à libanda. Kali kozana kinte na ba convocation na oye atikali ozana kinte. Eza lo kuta na bato bazoli bake azale na kin lo kuta atikali ozana kinte. Mais bon ba convocation na bien pour na badati wana ya honte ke osala ke edakisa ke azaki bien na mboka na visa Maria na billet na e abebisa billet ne de bino ba comité mama di commenter na zera to linga kambe pardon na commentaire vous avez pardon fortune c'est la fortune si ça qui t'a naï parce que la bien problème tout la makambo Maria pour la prison yaya pardon exacté pour la peine à prison té ndeko manolo ba kebiso to soutenir yé bajalo Maria baza tellement belé donc soki olobi ke oloba susu eza lokwa malobe ute pa Maria Tumba et pourtant ba convocation liboso bobombelaki ye ya mibale bobombi nyonso Maria moni on a réseaux sociaux. Donc côté on a bossali mabe on se défendre côté on a yo orokende pe ko se présenter kuna oui bote di oyo koloba yeba ba moni donc ceux qui opposent à convoquer na tour na yo il faut pas avoir peur hein ma belle et ça juste ka ba convoquer pourquoi au banda repasser message té raison bosso pour na yo pesi distance et doublé été na esika zala qui peut-être ba air ezo balanate bino butu ya ala libozo zoete zama ele côté wana ya on a kitisi on a boyi ke comme na yo po ya convocation bomba ki bomba ya on a bien réseaux sociaux faut ça la très attention. On est d'accord parce que si tu as ça très attention t'es ezama mami nga beauté divine au ça live tant que Maria c'est une fille aza congolaise aza ba mabe naye aza pe na ba malamu naye omoni lelo bato bomona kaka ke Maria aza motea mabe aza bo lelo ko ke na Chine ko peut-être amoni o aza congolaise a aidé yo mais yo yaka a ucha ba commentaire au finga bola na réseaux sociaux s'il vous plaît chacun de vous a bien ni atambola na réseaux sociaux. Et là, on a le bakaka, yangwana, fortune sala, très attention à ba peine, ba enregistrer yo et tout. Zala pesa maele, zala maele, mama binonia son entourage ya Maria Tumba, Nicolette Mbungu, mama social, tout le monde bosse à la maele parce que ba on kapé ba ko isa Maria. Bino be ba master de refou la porte. Voilà. Anna, non loba, non kita na rappel. Beauté divine bonjour hein. Bonjour madame. Nana lobaboy en tout cas bisi soso tozomona makambo ndenge ezoleka na toi et nana lobelo moko bato bazoloba parce que nga azana nga soki poutiniste soki ninte bato bazoleka bazoloba ke no ezala ndenge
bazolobaki Maria afingaki pasteur Maria lobaki boasomsaki boy déjà Maria pe na part na ye bino bokanisa aza zoba déjà tant moto alekaki neti garçon oyo alekaka makambo ya pasteur walesa oyo alekaka wana na internet makambo ya lobaki peza enregistré parce que ye aza bras droit ya pasteur tant yo déjà oleki oyo bandi koloba likambo donc c'est que oyebi pe likambo esoleka na kati wana c'est qu'on a un indice où ils ont soufflé dans les réseaux sociaux pour nous dire que biso que bino pe besoin de surpris à makambo besoin de bossa la Maria wana. Et puis en plus de cela, oh papa sango lobaki a quel canal titolandi a bibi nda lobike papa sango a ke ko futa ko pesa ba maman mbongo pour na ba maman basa nini ba ko funda ba ko porter Maria plainte. Mais moi je dis beauté divine nga to ba ke Maria tant comme pasteur té. Mais landa témoignage wana landa pe na ba dire yanga ngato aleka ki na internet. Au moins na ke ba la Maria to so ngakuna té tribunal esa musana ngo. Oui, parce que ngamo côté divine nga kopesa Maria conseil. Nga kopesa Maria conseil boye parce que naza sûr que aza na ba preuve nyonso tangible. Et ça la commune aéroport qui ba kangié abanga te parce que pas na ba preuve na ye a considérer preuve wana nyonso aza na ngo Maria so za live nanga. So motinga la bomba na télé. Aza nango beauté divine parce que na ba so za na bata poto tinda ba bomba na coffre fort parce que les gens capables commune à kisasa mama ba kangi pesa téléphone pesa code et quand il peint amusi prima amulongola ba préfet c'est ça aza na ba preuve wana et puis beauté divine on a dit que justice à Congo tout ça là mais to pour sentir que si ka mutu akufa ka mutu moko pas zanga raté ko sungaye donc azapi na bato bazo entourer o ba yebi pe que non ba ko sala quelque chose na plan moko boy ozomona donc on a pesa conseil on a repesa aya azo ba preuve na yo wana o ya la ki bato abisaki na live te azaki sage ko bimisa ngote et moi je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes na yebi kutu makambo Maria le baki c'est vrai bazo lingeza la public ozomona matière donc azana ba preuve Maria azana abimi na raison so abimi na tort pour condamner peut-être que vous comprenez qu'il live wana te bato bana s'attendre que abimisa ba preuve mais si bomoni abimisi yango te c'est parce que abeyi que likambo na le bango na ko s'assumer ya bana basolola ozomona songa kenda koluka ba fille mama ya muto okuta tanga komba pasteur wale César ndeko na biso o msusu moi sina tanga pena que pasteur ngala bi ba jeune oluka penga atanga komo mais Maria atanga ki kombo te mais je vous dis que Maria elle a été manada amener na poto ouais makambo komi kuna wana wapi botingele manade d'amener ana ndenga poto mais tozoka balobi o bata poto be loba poto pe mboka mususu nesinga place na zalaka ata botindi yango balandela bato bangunda bato mosusu bazalaka sans papier bazwa donc c'est un peu ça la fille je vous dis papa la fille, je vous dis, la fille, Azaki bien préparée déjà. Il y a beaucoup comme ça, la vérité wana, parce qu'elle savait déjà que Marambo n'a pas simba la minute yo. Il se l'a bien simba, on a bien sa preuve et ça se l'a bien. Nazela qui bat tellement pas bima pour anaya, tellement tout le monde peut boyer billet. Donc conseil gratuit on peut essayer. Voilà, parce qu'on a une vente, n'a pas confirmé. Donc conseil gratuit on peut essayer. Aya. Ata bazwe na aéroport ata bazwe wapi le plus important basa baya boya nga kofinga biso na ba commentaire te bosambela nga na matara bino te mais bofinga biso pe mabe ngana kenda kada mais hello beauté divine s'il vous plaît maman hello ozo sala nga pas c'est ça que tant bazolo ba que la fille exagère afinga batou aloba mabe mais na TikTok awa beauté divine na longolo parce que la matin live noté maintenant na yoka oté mais na TikTok awa combien ba finga ka chaque jour. Combien va finir que mes parents balinga chaque jour? Oh, bah, la maman. Comment ninga la veine à TikTok? Comment ni? Ce qui peut avoir le baquet beauté divine, yo paye kawana na possibilité de bosomenga billet na séjour na ko témoigner. Parce que TikTok akala. Papa, tango zaki matike ya wa mafinga gogo. Bana bat bazokunda bango na morgue. Donc l'état congolais boana misala. Maria Toumba sous Neti beauté divine en tout cas nana moni okuti ba bibliothèque au bout mais il y a des gens ba publier bon ça la ba vidéo à sexualité il y a ba émission sexuelle ozomona
combien de bato awa zela mama la loba zela ya zela oloba omoni biso nyonso na TikTok ya mutu na mutu azwa dose ne biso nyonso toza nga nazwa dose mpo nayokaki to babeti nga dose na nga na monde ya spiritualité parce que TikTok ti tosala yango bobosana te spiritualité ezala na kati on est d'accord nga moti na osala live oyo nayebi ke kibondoka eza soki mpe eza groupe ya bato bayokani na butu mpo balia bino baolia nde bino nga baolianga te awa monde mosu ekendaka na spiritualité makambo bomona bato baobunda na tribunal na moi mosu eza deshe banda ye na butu yebima nde na poisa parce que koyoka mpe Maria Tumba peti na nga alobaki yo zela tobunda nga na après makambo na ndenge aspirine tous on est d'accord nga na tosala jugement na kibomoto mais peut-être bango na monde na bango bakojuge bango ndenge mosusu mosusu mpe eza mpona kolekisela biso mpe ba-air biso tozala bazoba peut-être baoluka nde moto ya beauté divine ndenge asala balave ye nde tokodokise sikoyo yanga bakodokisa nga te mpo bango na bango moko bakokufa moko avant na wana kota tribunal wana kote na nga sikoyo makambo ezawa TikTok ntango ebandaki mo TikTok eza kolala TikTok eza kolala ntango ya bata ya bama ezalaki ba youtubers bazalaki te banobanga TikTok eloko esali boye Maria Tumba soko zana peti na nga batravaillaki bino mpo ozala contre beauté divine soki bozalaki na sagesse ongotalaki bazotinda tosenga mutakala beauté divine ya BBL asali nini et pourtant nga nasala live ya kosoutenir Maria oyo eza deuxième fois na soutenir ye eza bato ebele mosusu babengangaki zengi na miniture deuxième fois na soutenir yo na soutenako mpona kobomo te mpona kolanda te parce que nga mo mpe naza na makambo na visibilité na soutenako parce que babiloko eza juste bakokomisa yango mabe te mpona yo moto osali yango oyoki leki batravaillaki bino bokangami liboke mpona beauté divine me bite ezalaki nga te babenda bino makolo ntina ya kolamusa bino pour la deuxième fois soki boto bolanda mpenza parti obie bomona beauté divine anolamusa bapeti bokomi koteka fo bozongela mpo ya boteka parce que baza bafemme d'affaires bakimaki babi TikTok toya susu te rando te biso tokomoteka tandis que bazwi makambo na TikTok nga na ese bango lefo bozonga parce que TikTok dematisi bino efet ke bokimi réseaux sociaux bokolinga bokota même fight na ba coopération na bino Maria Tumba pesaka goût wana bolinga yango te nga na koyi kolata kabelo oyo bato bakotuna nga bazala 10 personnes beauté divine kabelo olati eza kitoko moto akabelaki ngango eza la japonaise te esuki wana mais la fille soki alati apesaka elenge eloko bokolanda bino nyonso boza na bakupa kabelo Maria Tumba nga nakeki sase bato nyonso bazwa na magasin basala bango kupa suki elonga Maria donc aza marque wana bobo yango te on est d'accord eloko embrye Maria eza nini papa sango tama ye ala Maria Tumba alamuki ya solo cette dame wana beauté divine a raison parce que na ndenge mabete bolimbisa na okotsa mwa komba bisida Maria Tumba depuis rando ezalaka te balobaka su te babenda bango makolo je vous dis la vérité moi beauté divine na bisida oyokana te tozala sincère na niveau marketing Maria mutasi mengo pour na réseaux sociaux tant que babendani basala ba grande dame ezalaki danger même côté Maria Tumba nga na noko mona en tant que maestro ngabi pecho azoyeba te modèle ok nango il faut ba petit bazonga so bazongi te bisida ngalongola bango parce que bitsa bisida pembe na Maria ezalaka musala na ye pib na ye nazofuta yo ozokende ba business class ozokende ba end okotambola na monde parce que on travaille ensemble malgré toi pour osala makambo na yo asali ba magasin na ye eyokani te parce que na TikTok boy moni masola Maria ya akangi na ministre so babeta pib ata bisida lamuki
Na minute au Maria il faut travailler. Sora beti kanenga za itwa kiko kangisa suki. Sora za kika ba na musika kuna na shimba beti kabelo mo ba tie penza be aye bisi dans la muki. Ma sike koti pecha parce que asa bongo azo pesa goût. Bolinga te. Na ndenga mabe na ndenga malamu ngala ota na ndenga business. Parce que ngamo pe na muta ba faire. Omoni. Ngamo pe na muta ba faire. Merci ma belle. Omoni. Eza bongo. Siko. Tanga yeko zonga. Maria, boyebi, achachepe moi mouki a glissé moi, baran ba tindi moi ba pique comment ça une efficacité. Tant parce que ton rôle luka neni ba ozongela. Ngala na comme ba formata fo matière. Ba ba soana pour to vendre la bango, na ba placer les bango moi Congo ça. Pour na ba petit bazonga ba banda sko ba vie à réseaux sociaux, ba matalana na bangwana. Yo soki ozaka na mbongo te, oza fille ya kisasa osimbakate okotia influencer okelibulu parce que na ba pays nyonso ba fi lokwa Maria Tumba bazali ezaka ka Maria Tumba te Maria Tumba kutu peut-être a un retard na ba pays nyonso sosi ba Camerounais deux fois moi si azu muningane mobile bazaka ndaku moko ba kana na réseaux sociaux Maria Tumba na to monitor azu mobile le moi ça le la zo a pese ba bisou na to monitor awa kutu bolo bana binote makamba bakisi awa ekendaka ezongaka mais bana na biso babi keza ba télé réalité so ngo kota kuna il faut kota monde ngo yebeza monde spirituel yango na yaka ko yebisa bino ngala mbibenga starter parce qu'il faut ba choisir yo Maria Tumba so bandimi ba benga ba star ayabo bunda nango pona minute petit aux star Maria okito mata baboya bakunda bakende okomi numéro 1 ngam na lobian petit nanga ozongi numéro 1 be fiancés nyonso bazala mais ya yo tala na ba Jakindala ba politicien petit nanga ba olobela yo yango il faut affronter justice okendo yoka ni sala ba réseaux sociaux place oza ezalaka yango wana humiliation tribunal liwa Maria, eza biloko wana musa oyo lingi vio lingaka eza yango wana tribunal gloire suka nango ezaka liwa na humiliation donc ozoke na betape moko ndenge ozomata na ba gloire tozomona tribunal ekoya parce que ezalaka bongo yango bino bebosengisa petit pardon na minute au monde entier baotala Maria Tumba pona tozolo bango na lingala soki kaka aéroport anjile tondi Maria lobi na roya kaka jour boende na kokita akoki koya peteke alo bango publicité et koya pi bon ça va moi je vais descendre kin date bo mwana wana embouteillage ko sala na Congo embouteillage salama na Congo parce que mutu nyonso na minute bana bino bana TikTok bana besoin ko kisa 1K 10K ngape funa sala ba live ngape funa koma Maria ngape boy yaya boko linga mwana na boko mse na gloire kwa papa sango Matisi Maria na no lo bango mutu peza timba mutu kwa Maria okofa de lolo belete faut beau diminuer mais surtout Monique ko dimina Maria comme na papa sango pour Betty Borwana bino bo dimia bolati ango pe bo sala ba ignorate to sala pe batalo kutate makama papa walesa to moni papa sango aye ya komi ba tribunal lekaya Maria kende ofiolo mida kota prison au moins bato bazolo ba ote beauté divine olingini Maria kota prison so tala on a mis soit aigle petit nanga eza gloire dans ce monde il y a 8 millions eza gloire mais gloire wana ça la très attention et fongolo miso kango misouté il y a quelqu'un qui va t'honorer si et kango misouté c'est pas un problème il y a quelqu'un qui va te respecter kende samba ozape na ba faute no oyo moko yebi onga na telemilako tout le temps aux fiancées, ça la très attention. Na poto awa ba maiva ba sala razola ko sala zola comme kolela. Moné, zolo nanga. Mais tout le monde a bana aba ki na raté ba ki sa zolo. Ba o ba sali sara ba addict.
parce que chirurgie d'esthétique ezali makamabadil simtana mbo fi moko ya minerte ya kisenzu akende kosala chirurgie bosala ngo nani faut un billet d'avion ok batonga wana nanu wana ebabetaki wana ezaka cher ngana boya ki ngonde soki eza pona batonga ne yango baokanga yo Maria il faut pas avoir peur yo kende okolakisa bato yango na lobi dossier omoni dossier c'est bon kazaki ya batonga wana evande la Maria tomande konanga Belgique ça la très attention Maria refese bino tout yaya boko kwa ya un par un nande kwa Belgique ngala kama ndengo linga oyo komi bimisa abandela nanu ke ngamu na banda ko sale injection donc tu croyais que ya yone injection des Alix hey ya boko kwa ya un par un na yo muto a Belgique o betaki tolo a liboso bo welela ki client ataki vina danger o abeti ni satu wa ko baksa 15 bino nyoso to komona moko na tribunal na journée parce que maya ko kuta ko dinda libulu ye moko te azana munoko azana ba peine azana nebo benga ki asala ba pub nebo la kisa ke ba danger parce que Maria yeba ki ngote akenda ka Tunisie injection na Tunisie ezalaka ba proposaka été ba sala ka chirurgie boyende ko proposer injection oyo ko boma ba congolais soki eza pona ministre santé azofande le loko wana ministre sala musala na yo o convoquer Maria aza cliente vendeuse aza il faut ko kanga serpa na mutu na luke na simate sinon ta reçoit bino faut kanga mutu aliboso parce que ngana zaka contre injection na mboka na Congo ndenge naza contre ba vaccin ndenge naza pe contre ba injection mais na boyaka kolobela ngo parce que Maria yaki nango na TikTok te monsieur le ministre Maria yana ba injection na TikTok te asala ngo na Instagram nga ba pesa nga matière ezalaka mutu ya pesa nga madifa tala bona poser question Maria achango na TikTok habite madiva ole bela na Instagram na bime ma chérie ngala za na TikTok o ke tinda ngala kota na Instagram kuna na kezo makamba skagana ke nesina ba snap na ndeni wana kisongisonga makasi tokozela ekokoma atikali kosala publicité ya injection na TikTok sura sengi bino bola kisanga publicité o ngala sali ya injection na TikTok Borozana bino nangote. Donc tant bon ngabo sambisaye, il faut ça la très attention. Elle est maline la fille. Akima batuana nyosa pesa bango passe pasita mema bango kuna. Yé moko pe na mutuna bi eza mabe. Lokoso kam te sali Maria. Business aninga simba koto. Mutu aya nango toyebi. O esali que peut-être justice a fongola pe misu ndeko na biso a Belgique o yo pesa ki matière futa ko matai na live nga mona ko zaki tente na mona ki oza tente parce que bino ne faut pas tout na bino boye la bango ba diplôme ya médecine l'état a reçu la banquette ne a descendre pas Maria Tumba ba que reçu la banquette ba mona ba seringue ba mona boy peut-être ba loba ke Maria pas comment obetsa ba tandenge na bango faut pas la dossier moko on a bi petit nanga ko police dossier te et pour la salle très attention aux na Chine ceux qui na kati no senti que aux innocente na nyonso yaka pe na niveau l'état ne to komela ngo loba bi partout nanga moko te biso nyonso na réseau na ba Jakinda alai na banani ba tutu ba lobeli yango bata media bata politique ba sala ba émission ba lobeli yango yaka ko banga te dossier na yo miso batu eza ko fungama lokola dossier soki ya 100 jours total yango kaka bote divina yana lo baboy soki ministre ya santé ne ba kusu bazo ba non ministre ya santé de mutu asali abengisie parce que azo ba makambo ba injection wana déjà au moni elo mso biso ba congolais tozo bosana biloko ebele sale makana CC oyo ministère eza ministre lelote ministère ya santé yemoko kutu peut-être au mona soko landeli pe maison wana to entreprise wana ezo sa makambo wana peut-être baza pe na ba document na bango baza pe certifié na Congo
Alors dans la bateau ba ko interpeller eza bango parce que ngana yo ça la publicité attention ba pesa kinga injection on a té maintenant ça la publicité na le blaga sur yango to mona pe ba tout so mona on a pas ko la mafuta boy na ça mafuta na pas ko la mais encore ça la publicité donc du coup il faut alobel ka bola ma publicité wana. Donc moi je trouve que si on regarde par rapport à l'injection, rien n'est confus parce que de tout cas au monde a dit mon dossier d'injection, je sais pas. C'est pour cela Maria, ma chérie s'il te plaît. Aucun tribunal non, les appels pour na bisonyo se doit na kati. Yango kende bisoto yebela elo ni ba condamné yo. Oyo ko signaler rapidement le ministre est bête. Bino boza ba problématique ba mais. Yo tika otanga ba commentaire ma chérie pardon ko répéter ati. Yango faut kende toyeba dit à quoi bazo convoquer les injections parce que ba musu ba comme vaccin tozo yebate vas-y ma chérie kobanga te et ça j'ai comme avocat on m'a dit fana tu voyage na mbongo te on va cotiser 1 euro pour na toyeba dossier ngo ndenge nini ekokendele mboka etambola rabongo eloko soki lo bana si réseaux sociaux même en France ezala souté makambo te ya coulisse comme en plein air parce que mutunyo so toza be ba obeng so pena émission bazo poser ba question pour na injection oyo ya yo moko beteki na ba fesse na yo wana etalio yo moko ke défendre ngana zolo bina makambo tozo mona ya ba papa sango ekezongi ceux qui pesa ba plainte en tout cas justice salam ça na yo beaucoup il faut traiter tes dossiers nyonso en même temps il y a des choses non là tu traiter dossier au dossier on se photo traitant après vous pouvez pas mélanger au pour na boka na mutu na gorge à côté prison non bolanda dossier moko ti ekoma na poto bon on peut cet exemple na poto na nga tribunal à Kinte magebino bon ngabo banque ça tout le monde mais loi et ça rakaka partout dans le monde nyanyamo omoni awa soki na yibaki na magasin bakokangelanga pona na yibaki na magasin ezate que soki na bundaka na mutu ekoma plainte wana baye nango ote pona bundaki ba retraiter na moko malgré ba wana nyonso e opesa pe kilo esala ki aza mutu mwaza sérieuté mais koloba te ke yango mutu bazo yango o babakise nga obeskali pona na kota prison non te c'est pas ça eza bongo te eza ba mususu bakumba ana poto sans permis se bakangio sans permis ezate ke bazo dossier mo obetara mwasi no bakotelongo na kati non bakangio pona permis ba tout pona permis mage ba mona mochopo na yo buzo ba no nyonso ko mona na me ba ko eloko yo bakangela kiyo yango ba kotuna yango fosa na ba avocat bien ba ko défendre yo o so ba avocat c'est dommage ba avocat pour aux hommes na zamu ta après en église a passé à Walesa ko défendre yo donc dossier na ope za mame mais nzamba lola o aza honnête nzambe wa ba mitema na biso za registre akota likamu na yo nazo matsabato mingi te pardon boya oganga pété. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.